Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Vous avez bien Rolanda Kanbe News, nous avons plaisir à écouter Nabino, mon collègue, le bon début, il y a semaine et 5 jours, que vous là, Oebeta Kilobi et Kangin, Zela, Oyo, et Kati, Nalinga Koloba, Zela, Oyo, et Zalaka entre Istem, na Unikin, Bolanda, détail, na reportage Oyo, signé Faso Kirombe. Kinshasa soki mvula ebeti ezalaka toujours na makambu oyo ezangaka te awa na Kinshasa mbadi. Comment na nzela oyo ezalaka entre université de Kinshasa pe ISEM et kaboni na yango na mvula oyo ebeteki mokolo ya dimanche pendant la journée et sali badega makasi kuna na kindele mbadi ba église bato lekimi kasi nzela nde ekabwani ya kokabwana awe bakiselaka kaka bato ba chantier soki mvula ebeti na Kinshasa Nzela oyo ezali pembeni ya clinique universitaire na Kinshasa ekabwani nango na distance ya 30 mètres na soirée ya mvula oyo ebetaki ekreye mama na érosion koto yo population bakomi na difficulté ya kotambola mituka ezali koleka te moto ezali koleka te moyen ya kokatisa ezali te kutu ba policier nde baye wana mpona kocha ordre mpona bamituka oyo ya kilo makasi. Papa Jansiningo bila tala mpanzi oyo nzela ebebi esika wapi ebimisaka bato ya mayele esika wapi bakadre ya minene ya mboka babimelaka esengeli kopesa solution na lombango po population ya kote oyo bazwa kimia bazwa moyen ya ko se déplacer na ndenge esengelami. Kinshasa eleki partout. Oui. Nani alia mbongo ya nzela ya lutendele depuis 5 chantiers, révolution de la modernité, Kabila eko kenena ko kendeti na mokolo ya lelo fachi, Gilles Alingeti bana ya lutendele monga fula mbudi baliba yeba, nani alia nzela ya route lutendele mbongo o ebima kuna ebele, ba ebisi biso contrat chinois ebimisaka mbongo ebele, nani alia yango ba mama ya lutendele basali marche mokolo ya samedi awa na Kinshasa eindaki mabe balobi mbongo ya lutendele ezonga basala bango nzela ya lutendele sinote mutu moko te ameka koya onga député na nzela ya lutendele na mbudi bakobengana ye. Bangia na marche esalami epai ya ba mama ya lutendele na cadre ya mois de la femme. Ba mama basiliki makasi komona nzela oyo ememaka kino na mbudi ezali ya kobeba makasi kobanda basenga na gouvernement kobanda basenga na bourgmestre asalela bango nzela oyo kasi kino lelo oyo nzela ezali kaka ya kokufa ba mama bazali kolela moyen ya kokende mbudi soki mvula ebeti ezali te po nzela ezali ya kokufa yoka ndenge ba mama ya lutendele basali communication oyo yango lelo ba mama lutendele ba décider tosala marche oyo po nzela na biso oyo kaya sasa uta kotoyo mabanga za uta kotoyo sasa za uta kotoyo comment biso souffrir mbula soka beti boke na mbudi ezate Opération 145 territoires soki ezali komona banzela mususu te ya ville Kinshasa botala nzela oyo Kayasi Zelu oyo eyaka kotonga ba immeuble ya batu ya gouvernement to pe ya ba individu ya lolenge na lolenge awa na République démocratique du Congo précisément na Kinshasa. Tala nzela oyo ememaka biloko nyonso ememaka mabanga ememaka zelu ndenge ezali ya kokufa ba papa kutu ya kote oyo bakipaka na bango te kasi ba mama nde batelemi yango gouvernement esengeli otelema pokota likambo ya nzela oyo makadam ekota to pe goudron awa pona ko faciliter population ya kote oyo basala ba mouvement to pe ba déplacement na bango na lolenge esengeli. Gouvernement esengeli kaka kobuka te kasi misala pe ya kosala ezali tala kote oyo na lutendele moye kutu bato bakende mbudi ezali te talela bango likambo oyo. Oui!
Na quartier Baumbu da Matete, poursuite ya opération coup de poing ezali kosalema Jekokona Jantiningo bila bazali na kanda ya kosakanate esengeli Kinshasa ekoma aéré. Phénomène oyo ya bitongela mwanza ya koyibaka balabala ya leta awa na République démocratique du Congo toyebi te toloba ndenge nini kaka na idéologie na ye opération coup de pointe wana nani gouverneur de la ville Jantiningo Bilambaka akitaki awa na Matete pona kobongisa mboka pona kolongola ba parcelle nyonso oyo bayiba balabala ya leta bino moko botala ndenge abuki parcelle oyo na ndenge ya kosakana te. Batu ya ensemble pour la République ya Moïse Katumbi na Chopo ba telemeli loi chani balobi tingi pululu ati kabaje candidat na bango Moïse Katumbi bakotindi ka eti ya kopela mutu moko te azali na droit ya kolongola bandeko mususu bolanda ba détail na reportage oyo. Loi ya chani loi ya papa tope mama na yo esengeli azala congolais oyo ekotaki kuna na Assemblée nationale na nzela ya député national Nsingi Mpululu kasi population ya Chopo baboyi yango ndeti kosakana te baboyi yango ndeti na filme mingi ezali bongo ba mama batelemeli yango kosakana te ezalaki bongo na rassemblement oyo molobeli na bango Soleil Moshindo asangisaki population ya Chopo esika nini population basengi na ba député na bango baboya ko voter loi oyo ezali loi de père de mère ezali kolongola Moïse Katumbi na course oyo ya ba candidat présidentiel lokola Moïse Katumbi alobaki ke ye akopostile azali candidat bongo na présidentielle ya République démocratique du Congo kasi loi oyo ezali lokola bazali kobengana yango population ya Chopo basali communication oyo nyonso ya Chopo balobi pona loi ya chani balingi yango te mululu pardon na makambo na yo makambo wana tolingi yango te koma na makambo na yo loi chani tango azalaki gouverneur bozalaki wapi pona baloi na bino azalaki député bozalaki wapi pona loi na bino wana en tout cas tolingi yango te biso ba mama ya Chopo toyebisi bino ba député na biso ya province ya Chopo na ba député na biso ya Grande Orientale biso ba mama ya Chopo toza déterminé toza na kanda makasi makambo ya loi chani vraiment likambo ya loi chani eleka te bavote yango te toboyi tina batika biso makambo nyonso elekaka na kimia député Pululu soki oza na population te biso tozonyokwama toza na posa élection salema soki kolobela biso te tokolongola ata bilanga tokosala bokulu message et que tolingi muto aza l'esprit ya développement tolingi badestructeur te tolingi muto akoki koapporter un plus na Congo. Moïse Katumbi Tcham. Nous ne voulons pas la discrimination. Tout enfant qui est né d'un parent congolais et d'un étranger, c'est un Congolais. Dossier oyo ya loi ya chani ezali ya kotala pe tozali kojimele population mobimba tope Congo mobimba bazali kotalela ba parlementaire oyo ya République démocratique du Congo ndenge nini makambo oyo ekosukela dossier oyo tozali kotala tozali kojimele. Oui.
Rentrée parlementaire et Salemaki week-end oyo na UDPS Kibasa Franck Makaba Azali président. Il y a parlement, il y a parti à sensibiliser ba militants nyonso ya UDPS Kibasa o bazali à travers la République. Baye ba bongo ko s'inscrire na conseil national surtout ba o bali bazala ba candidat baye bela tango yango ekoki pote masolo ezala kitoko ba détail bolanda. Na reportage oyo commenté na faso Kirombe. Rentrée parlementaire oyo na IDPS Kibasa Maliba, Conseil national ya IDPS Kibasa basangana kibongo mokolo ya samedi 25 mars 2023 kuna na siège ya parti na bango ezalaki bongo tout autour ya président Franck Makaba esika nini basololaki pe bazali kotala lolenge nini oyo ba élection ezali koya ndenge nini esengeli ba aligné ba candidat na bango oyo nyonso tu azali na posa ya kopostile na compte ya IDPS Kibasa. Na maloba na ye président Franck Makaba alobaki boye esengeli na batu nyonso tu oyo bazali na ba ambition ya kopostile bapusa na pembeni ya ba fédéraux na bango pona koyeba kosolola après avoir kotala to pe kosala ba étude ya ba dossier na bango nde ba fédéraux na bango ba komema yango na secrétariat ya parti esika wapi ba koyeba na ko aligner ba candidat na bango pona ba élection oyo ezali koya awa na 2023. Vu que le pays est allé traverser moment moko oyo est la République démocratique du Congo qui no lelo oyo est allé menacer et pas ya bangunya kasi esengi ba combattant ya makasi esengi bilombe ya makasi bato ya maele oyo bazalaka na IDPS Kibasa pe bana kotelema pona kobunda to pe koluka solution pona guerre oyo ezali imposer injustement kuna na est la République démocratique du Congo et pas ya bangunya. Rentrée parlementaire oyo elekaki avec impact na idéologie. Réaménagement ya gouvernement Sama 2 bazali ko benga yango ezali ko susciter ba réaction ya population bolanda na reportage oyo bazali na micro ya faso Kirombe. Bon, analyse na biso lokola mona mboka ezali ke tosali constat ke mokonzi mboka asepelaki kosala réaménagement ya gouvernement pona ba misusu bakota ba misusu bakende to ba misusu bakoka bongo ko changer ba poste ministériel na bango to sepeli na réaménagement ya mokonzi ya mboka parce que tango nyonso tozomona zo bundela ekolo et kotia en application état de droit ezosengela te batia bongo basengeli na place oyo esengeli komona bandeko lokola ba Jean-Pierre Bemba Bombo, madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, oyo accompagné mingi pe mosala ya huissier de justice na mboka na biso komona esusu esika wana tosepeli mingi parce que toyebi te azali capable na makambo oyo azali kosala pona mboka na biso surtout na domaine judiciaire. Mboka echangeaka na mokolo moko te boyebi ke touti na pasi mingi surtout na makambo oyo etali justice na bandi ete na moke azali kosala malembe soki topesi ye chance akoka lisusu kopesa oyo ezali le meilleur na ye po te tokoka kosilisa pasi mingi oyo tozali nango na makambo oyo etali justice ya mboka na biso. Bandeko lokola ba Vital Kamerhe bazali ba n'importe qui te bazali batu oyo bayebani na mboka oyo bakoki pe ko bundela mboka tala mboka na biso pour l'instant tozali na guerre injustement oyo ezali na este to bandite na bandeko oyo bakoti bakosala effort ke guerre wana ekoka kosila pe surtout stabilité sociale et bala kokota na kati ya mboka pona ndenge bandeko bazali ko souffrir mingi na kati ya mboka. Premièrement parce que ndeko Jean-Pierre Bemba bazali pe mwana mboka et puis selon conviction na ngai ayebi pe mwa makambo mingi ya makambo etali armement makambo etali ba militaire comme vous le savez bien
donc na bandi te akomema expérience na ye ya kala akotia yango sikoyo na kati ya armée po te tokoka bongo kozwa solution surtout na makambo oyo ya guerre oyo injustement imposé na est na mboka na biso. Beltexco azali kocontinue koservir bakinois mayonnaise mayo mpona plaisir na bino nyonso. Mayonnaise mayo ezali mayonnaise kitoko pimbo esalami mpona babota nyonso. Mayonnaise mayo bazali kobenga yango na Kinshasa supu ya baangelu. Beltexco a éliminé une fois de plus comme Omesano qualité ya produit kitoko babengi mayonnaise mayo. Tala to éliminé une fois de plus mayonnaise ya 1 litre na ba yango mayonnaise ya ma famille oyo ekangisa masolo. Mayonnaise mayo esengi koyeba ke ekoki ko accompagner bino tangu ya ba petit déjeuner na bino to pe ba repas en famille. Papa, mama, elenge mwasi, elenge mobali, tala soki basengi yo mayonnaise konyokwa mana yo lisusu te kende kaka mbala moko loba na boutique ozali koluka nde mayo yango bomonaka so ozali kotambola Kinshasa to Kongo mba bali kokoma poulet mayo yango ezali mayonnaise oyo donc polia soso ya kitoko esengeli kaka mayonnaise mayo na ba supermarché partout au kokuta yango avec un partenaire idéologique toujours Gouya kitoko elengi na munoko mokili mobimba esepela na Gouya mayo polia taba kotumba esengeli kaka mayonnaise mayo polia ngulu ya moto esengeli kaka mayonnaise mayo makayabo bakalinga kitoko mayonnaise mayo anniversaire mariage na yo eloko nyonso kosala mayonnaise mayo koyi kozanga te. Beltexco asalaka maseki te. Beltexco mokonzi ya baproduit ya qualité botala bamemeli bana ya RDC mayonnaise mayo avec un partenaire idéologie Kinshasa mobimba ekomi kaka mayo na mayo lokola bazali kobenga yango mikolo yo supu ya baangelu elenge wapi ekeyo. Oui. Kabulo, mwana Kabulo, nouveau ministre ya sport François Claude Oyazali, journaliste légendaire ya RTNC toyebi malamu na ba match ndenge a commenter avec un partenaire idéologie ba nommé ministre ya sport. Population ya mbiango ndenge nini na gouvernement Samade Bolanda ba détail bazali bongo na micro ya Jetou Kibala. Son excellence. Excellence monsieur le ministre. Ministre national au sport. Voilà. Excellence. Azali journaliste de formation, azali na expérience makasi nani wana François Claude Kabulo mwana ya Kabulo azali journaliste oyo asalaka ba commentaire na ba match belebele azali bongo directeur na RTNC kuna yende agiraka makambu oyo etali sport na yango chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apportaki choix na ye epai ya François Claude Kabulo mwana Kabulo na kopesa ye charge ya secteur oyo ya sport ya République démocratique du Congo pona atambusa yango po ye azali na expérience uta bamvula ebele kasi na Kinshasa population bavandaki kimia te ba réagir boye par rapport ya nomination na ye. C'est vraiment une bonne chose ne bache Kabulo place wana parce que quelqu'un en fait en dehors ne balobaka mutso zo betabal so ozali banda komona ba faute nyoso ti ya si amona ba faute nyoso au pende le canaba ministère parce que lui il y a beaucoup de ministères qui se sont succédés na Katia Sport à la Kayango et puis comme on a choisi c'est un homme qu'il faut à la place qu'il faut pour moi mais sincèrement bah faute de ça je crois que il va pallier à ça sur la côté na Katia il y a nini il y a terrain parce que bah côté ce qu'on a terrain le président a vu juste comme d'autres ministères aussi j'ai vu mais c'est caméra de l'autre côté j'ai vu aussi Jean-Pierre Mbemba de l'autre côté au monde ce sont vraiment de bagarreurs. Je crois que si on lui donne le financement, parce que c'est ce qui est capital, à cause ça makambwa bien. Et c'était vraiment un très bon choix pour moi. Tant que qui na place on a une responsabilité, il y a ma capacité. Maintenant comme responsabilité ma capacité, mais il faut aussi savoir est-ce que c'était vrai ce qu'on lui disait, alias signal yanini non.
parce que lui n'était pas ministre, pour qu'il prenne des responsabilités à Goliambongo. Il n'était pas ministre à cette époque-là. Maintenant, là, il est ministre, et là où on va les jauger pour savoir si réellement il est un bon tout ce qu'Azamalam. Vous comprenez, mais il y a solo que Nengazawana Aokoka. Babiloga Goliambongo, Bakiza, Batuebele, Baliambongo na Mokelio. Et puis, des fois, c'est pas vrai ce qu'on disait aux gens, mais je suis sûr qu'il va bien travailler. Les la voyage, moko boye, ba courir. Parce que c'est un voyage liban namboka. Allah lisa bango 2 jours d'aéroport. 2 jours d'aéroport. Même cousin nga azana na kati yem tazaka chef na bango mema yem ta mema groupe wana nyos. Allah lisa bango 2 jours d'aéroport. Donc pour sandi mboka mo bakendaka. Donc eloko na reprocher Kabula liboso ngwana. Deuxièmement critique na yé ko critiquer baninga même Belgique. Tala ninga menaça ibengiao. Même na ba joueur ba joueur musu moyena tanga komboza te même na ba joueur amenança ba joueur est bel même ba professionnel ko ba critique ya mabe à niveau moko sakala te nga pour nga chef de l'état c'est choix mabe fa ba luka même kabongo ibataye ba go luka même trésor loi bazamba ancien joueur ba go répondre depuis na poste wana ba tie bango bazé belé o baleka batanga pe mo ba chit pour na ngai na sepeli makasi parce que Kabulo azana mutu moko ayebino makama sport makasi akoyeba ninga kolandela sport ya mboka na biso parce que tozana on a problème au sport ya mboka na biso ezoki na façon moko ya kotenga mana ndenge moko plena oyo peuple congolais bomo bayebi mais pour ngai étant que congolais ndenge batie Kabulo na place wana ya ministère wana sport pour nanga na sepeli pour yebi makama pena sport makasi ya banda azana on expérience makasi na makama sport pour nanga pena coup de chapeau pour le président de la République, Nengache Kabulo na place. Naza sûr que au kumba biso comme ça biso pena na point oyo to lingaka peuple congolais. Pour na Congo wa eloko etali football. Eza eloko moko boye to tel mais la ngomi to fongola ngomi misu mingi. Mais na peso chance ya trop. Guide biso, kamba biso na ndenge longo bani na makambo etali football. Pour na sûr que yo ebi makambo etali football na kati ya mboka na biso papa Kabulo ebi makambo wana bien ebi secret ya football congolais mais malheureusement on est fait mandat na yebité soki bambulo etikali soki vraiment kokoka vraiment ko sepeles ko sala musala na ya kitoko pour moi na oki ko lobaki no Kabulo aza compétent parce que vraiment aza mutuo aza na mayele na domaine wana ya sport conseil wa na oki opesa ye eza uti ko poser question wana keno aliaka bambongo en tout cas vraiment atia vraiment ba compétence na ye na musala na responsabilité wa pesi comme ça assez pelisa ba congolais et aussi appeler le gouvernement batia banani bambongo na disposition na ye pona ko organiser sport na biso ici ekufa. Papa François Claude Kabulo awa bapesi yo charge koloba ezali eloko mususu kasi kosala pe ezali eloko mususu yango ba congolais bazali sir pe bazali na sima na yo pona ndenge okomi na charge ya sport makambu oyo nyonso tu olobaka na ba commentaire na yo ba congolais balobi bazali kozela yango avec impact na idéologie. Ma fille a kala ezalaki tango lingi ye akei kosala rapport epai ya mama na ye c'est-à-dire akoki koyebisa mama na ye ke mama ye garçon moko alingaki ngai kombo na ye boyeboye asalaka boyeboye alingi boyeboye wana mama pe coach akopesa idéologie akoyebisa ye yebela to akoyebisa ye tika me bana ya lelo bakoma kogere bango nyonso bango moko surtout kutu soki garçon na mekika kopesa ye mwa mbongo mama akoyeba ata eloko te et préoccupé biso makasi ba détail bolanda na reportage au signé Jetu Kibala. Kinshasa oyo mboka oyo etonda nango makambo ebele magazine ya KNB esalaki remarque moko awa na Kinshasa par rapport ya bana kala na bana lelo différence et comment makasi bana ya kala bazalaki soki mobali a déranger na balabala akoki mambanko ebisa ba parents na ye akoyebisa swati bayaya na ye kasi bana ya lelo balobaka te akomela ata mibali mibale bazo déranger ya
moko akogera ngo kaka na motema na ye yango totambolaki mpona koyeba différence ekoma makasi mpona nini par rapport ya bana kala oyo bazalaki soki mobali alingi na nzela akoyebisa baboti na ye kasi bana lelo balobaka te boyoka population ndenge bareagir makambo ezaka makambo akala si osepeli na ngai mpe na sepeli tolingani esili makambo papa eza te papa oyebaka so izeme ebimi po so oyebisi bapara azwa mbongo wapi bapara lelo baza bauniversité bakokoka esu bachange ya bana te mwana koma olia ye moko yo ta papa yo badobota moso batelefone ya android te mais mwana osi ba iphone 12 15 mais mwana si bakikalakasi siko apesa papa rapport mwana bia si mobali alingi yo linga ye mobali alingi yo linga ye po azosunga yo conseil na opesa po nga na lingi yo na sepe na yo pe linganga tolingani ako jele peta mibali na kati ata bis papa pa yebaka eloko te si papa yebi sofaka akakomi na zemi na nde papa moni zemi ya nani oyo ya voisin terre baparent na biso ya kala bandaki koloba na biso do bamama ya bamama na biso do bakoko na biso bandaki koconseille bango ke no soki ekomi mwana age ya puberté ekomi mona mwa baregle mwa mabele ebimi yo kokutana na bagarçon te kokende peme na bagarçon te sino kozwa zemi boye na boye omoni soki regle ebimi il faut osala boye kolakisa bana comment vivre comment akosala babain intime na bango babilomo ya bongo mais onga na constaté na période na biso ya bakilelo en fait nde tolobelaka souvent baparent na biso baconseillaka biso tomona mwana aza déjà na 12 ans peut tokoma kola mai azali na 12 ans mais abimi mwa mabele mais pour parent conseiller nomoni esali boye il faut salaka boye il faut salaka boye tokomi mpe na 13 ans boye mwana abimi makila mais ozolakisa mwana ndenge nini yota bonne jeune te mwana akomi koyeba ngo libanda preuve ane moi-même nga nayeba ngo na classe nalakisa mama atala nga na zoki azoseka nga ya bia ozazobakise nini koinsulte mwana mais au lieu ofandisa mwana na mwasi olakisa ye certaines choses olakisa ye na voix normale te obanda kofinga obanda koloba ba n'importe quoi mais mwana oke koyeba ngo libanda okoyeba libanda baninga mosusu bakosaka bana akosa pa bia wana kuteza eloko tomoni wana kutu fanda na yo eza nango kutu kaka boye salaka boye do olakisa mwana makambo ye mwana mosusu asala ngo tu vois un peu ça moi na ba différence moko bien te ba parents na biso mikolo ba koma ko bomba ba biloko mais yakala ba bomba ba vérité te tant muki oza mwana muke tant papa et moi mbala zo déranger na nzela oza mwana oza bien éduqué il faut que ne ma que pesa rapport na muto a déranger yo tant ozo que ne ko pesa rapport te c'est qu'on dit mi yango makambo na ezalaka volonté ezateke batinda mutu na makasi non yo zana mwana muke ozokende kosala makambo na yo mutu azoderange yo mutu atumolo na nzela net biso ozali so mutu atumolo kaka boyoki opesi rapport mais lelo bapesaka na bango iso rapport te en tout cas bana oyo bazosala biloko bongo tozosepela te mwana muke okomi na age ya mibali te so omoni mwana mayele so omoni ke ozokangama na camarade oyo aza mabe azolinga na ye vie ya mabe yo kokangama na ye te kangama azalaka na éducation oyo bapesi yo epa na bino mpo okoma tina destination bana bazali suna kobanga te atande bando koloba kala bana mike batala ebembe te mais lelo bana baza penza vigilant mpona kotala bibembe et puis libala conseil esaka toujours koyebisa mwana ke keba mokili eza boye oyo mato ya koyoka waza mato ipa koyoka te okomona kosala kaka na ndenge na ye ndenge sango alobaka na tei oyo aza na motema ya kobomba abomba motema kosalela asalela eza bandenge wana donc moya koloba mingi eza te mokili ndenge ezo koevolue bana bazolanda kaka bongo ata opesi toli na ndako eza mawa tokoloba boye na bana lelo soki opesi confiance makasi epa bakamaradi basimbisaka bato mutu pesa confiance epai ya baboti na yo soki okutani na mwana mobali na nzela yebisa baboti na yo po ete baboti no bakoyeba kopesa yo conseil ya malamu kasi bakamaradi keba okoya kosimba mutu Kinshasa eleki partout oui. Jamais ezanga TikTok moka ya bana na bana TikTok elongwe ba mama elongwe ba jeune fille ekomi na ba tata ba komi na buzoba ya TikTok
tata me mwana na kati ya TikTok bolanda ba détail ndenge ezali ko lekana kuna surtout bato bozana ba Android te pe bozana ba Mega te botala makambo sala na TikTok mobala nazaya yo te nazaya ye na ndepi aker me nazaya ye yo bite ate yo go changer ngaye kopia ngana kopia ngama mandoi yo balisa go changer ba ki kombe ba destiné no yebi sema kama polele mama laissez madame so ki biyoko ke tali yo ngakolo yo soko rate mobala fili libela yo sakana tokomi na suka kanbe ya lelo tozali ko continuer toujours ko servir bino to ko servira bino toujours bobi malamu gouvernement ya sike bimi ba ebisi biso pe ke to kende tout droit vers ba élection match za kitoko biso to continuer ko pesa bino ba information ya siki ya bio ya solo awa manki ona ezalaka te formal ko to pesa kate awa nyonso ndenge ezali ko bimela ya bio tozali ko pesa bino information pour na buzz te kasi po bozala informer pa mate musala na biso na KNB News Kinshasa na biso qui ne l'équipe partout tozali wana kaka po na ko informer bino surtout ne balobaka l'information sécurité ceux qui yoki information qui toko ozala na sécurité pe okotambola na alima na mboka nde tomona ni lobby Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino